RDC, la hiérarchie de la police nationale congolaise connaît un grand chamboulement. Le général Blaise Kilimbalimba, ex-patron de la police de Kinshasa, est propulsé commissaire divisionnaire du Haut-Katanga. À Kinshasa, Israël Kantou prend les commandes. Pendant ce temps, Silvano Kasongo, ancien chef à Chikapa et Kinshasa, est parachuté au Bazouélé. Stratégie ou réorganisation en profondeur, donnez votre avis en commentaire. Nazali, commissaire supérieur principal, na appellation Oyakala, parce que police et comme il y a eu une loi, et ça là qui est Kabolabiso grade, appellation à grade entre bateaux, il y a FARDC, la police nationale congolaise, Ngai Nazali, commissaire supérieur principal, Tumbati Manganicole, Nazali, commandant ya bata, donc Nazali na unité, il y a Oyebati Laka, Bakonzi na ba institution surtout ya République démocratique du Congo et naza commandant bataillon il y a escorte, il y a unité de protection de haute personnalité des institutions et en dehors de ça ngai pe teni fandi vraiment ngai pe mutoyo nazali ngande moto na suki paka na sécurité il y a mokonzi oyo azali numéro 1 il y a sécurité en Mboka ya Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Tout. En dehors de ça, je suis Naza inspecteur ya police. Naza inspecteur à police. Moussa nanga pe ezali ya kotala, est-ce que police est ça comme ça malam? Est-ce que la police est respectueuse des droits humains? Ezape Moussa nangai. Lelo ba auditeur ba kozana yo to pena bino nyonso na ndenge esengeli et na bakisi lisusu que likambo escorte olobi yo poza na mambo escorte ba oto mona kawana bolino allez fungola nzela naza commandant ya bataillon wana o efungola kanzela o e dirigera ba konzi na nzela bino pe bozwa ya mo bokena sens te hein. Bon, dans chaque règle, il ne manque jamais d'exception. Ambulance, ça a droit à cause sans cynique parce que via Moutezali en danger. Sécurité paix. Ceux qui basent en opération, parce que s'il y a ceux qui opération est ali et que nous les a kangama police, ça a droit il y a cause sans cynique. Donc c'est pas donné à tout batunyo certains des basingani cause sans cynique mais ezali na mi tout cas ezali prioritaire. Nani comment ambulance et ça la priorité à cause de sens cynique police personne azali ko kene na musala songolo pour l'intervention songolo à ça on doit cause de sens cynique parce que il se peut que bateau bazakuna o bazo la intervention ya police ba ko za na danger alors il faut police akoma na ngonga o esengeli pona ko bikisa bomo ya bateau ministre pas zapi na urgence député ba comme belé romona boeka député bilo mususu zo salema awa biso moko esengeli nanu ba konjo yo pe bazala na ba pesa pe exemple okomwa mutu mususu yo zo sala musala na yo ozana nzela okomwa mutu asu sans cynique na tangite na tangi police na ambulance en dehors ya mokonzi mboka oya ko pour mokonzi mboka pe tango lekaka embouteillage ezalaka te pour police azoka disposition surtout o esengeli mais le reste ba conduire no so batikali biso ndeto za exemple te ceux qui ont payé exemple te ceux qui ont eu sans cynique bon moto taxi ko sala ndenge alandio nation donc tokozongela yo parce que mitune gozala ebele na bandeko na biso omoni colonel azali maman donc moi si oboko mona na caméra na bino yenda do sala makambo nyonso atangi tozongeli ndeko apesi longonya na ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango da ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona peto yebisi na commissaire provincial soki tozui yo wana kende na ndolo kende ko vana kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge ko sepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi to yedi sami moto teyami baye ba ko sala makambo wana lisusu soki to moni yo ndolo pe awa lokola za ina intention ya république mobimba nazali ko yebisa na ba congolais banson baye balingi kimia ba filma kangonga nyonso makambo mabe ma police sauf que vous allez vous tracasser par la moto, la moto, kotobola ba pneu, koboto la carte, kolongola ba plaque.
ba filmer moto wana ata sali contravention mais oyo sali ezali infraction destruction méchante ba usager de la route basalaka contravention mais tant yo ki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto on est commis tracasserie ezali contravention ezali infraction violence et voie de fait ou destruction méchante et au Keneko Samba Kuna Zambi Tolembi. Je suis chez moi, je suis avocat, sans mener de perquisition. Les gens partent, à mauvais état. Et au marché, ma police aussi va marcher maro. Mauvais état, qui ça maman la nganzambi. Tala moula ya bakami. Tala bakami. La hiérarchie de la police nationale congolaise connaît un grand chamboulement. Le général Blaise Kilimbalimba, ex-patron de la police de Kinshasa, est propulsé commissaire divisionnaire du Haut-Katanga. À Kinshasa, Israël Kantou prend les commandes. Pendant ce temps, Silvano Kasongo, ancien chef à Chikapa et Kinshasa, est parachuté au Bazwele. Stratégie ou réorganisation en profondeur? Donnez votre avis en commentaire. Bakabasele one bozo monango mituka oyo ya intervention oyo eye ezako tonde ezako uta na matadi ezako ya awa na commissariat général police pona a assurer présence na yango awa a recourir na ba chauffeur ya Congo central oyo moni batondi awa bangonde ba memi mituka oyo elongo na ba chauffeur ya ba policier pona koloba nini ke la population et la police vivent comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Papa, yo zali wali soda, wali policier, yo zali policier, yo tabusa mutu ko zali policier. Na boye ba policier, bino ba policier bolo bate. Bo ba chauffeur apia, wapi ba chauffeur ya Matadi. OK, botala bino moko bomoni bango nyonso baza ba chauffeur ya Matadi, ba nyonso ba fandi yao. Bango nde ba escorter mituka nyonso ko banda na porti awa boyeka basele. Tokoya na mai be tokoya na mai te. Tokoya te. Tokoya te Tokos.
s'il vous plaît, bapesa combat Kabasele pour na mituka oyo. Na mbona babela ngo nzela Kabasele. Elingo loba nini? Nani ayebi na apesa réponse. Kabasele za sokutani nango. Soko za na mbeba bakokweya na yo bakotio na Kabasele bake na yo. Wana réponse na yo wana réponse na yo. Pesa nga oyo réponse. Ezaka bongo réponse oyo ya lobi. Seko salimbeba bakwei na yo bake na yo. Boa ba faux jeune bino, boa ba faux jeune. Boa ba faux jeune. Bio stu bo zuite ti jengu. Elingo loba nini? Tata, Fally Ipupa asali nzembo. Kabasele koya na René Soso alobi nini asaki kona nani na mutuka nini na 207 non alobi Kabasele kwa wapi na mai siko police pe ba doter pe lisusu ba 207 okay elle salari chanson wana asali so biso asali clip on a biso yo ba ezaki ko tonda siko na libulu wango wana dakara weke ndage kotina maye na ba motu azala Kabasele koya na mai bakwei. Ekoi na mai oza idéologie nani ya Tokos ya Fally Ipupa DiCaprio baba ba faux jeune toza na Kabasele ya Leni mokumbi na eta ya ivresse ya makasi dala esika asukeli azoyeba kutu teke ya matiao tozozela intervention baya kolongola biso eloko yango awa parce que enjeu mosusu ya kolongola yango na minute oyo eza te ezocreye biso embouteillage à vous bakonzi. Oyoki elenge ya Congo.